pasteur ba teka ba église bolande ba pasteur te pe prof pasteur soka sente na ye na église kimia pasteur soka zui na mbongo atambo na camion kimia mais soki ka prophète abandi makama mbongo e comme problème désordre papa maman yo ngoyo kango lelo uteka kati ngoyo kango lelo boteka ka hein boteka ba mai l'église c'est problème était oh miracle comme ya roteka papa miracle comme ya roteka mai wana mpembo prophète asomba kyango uti Jourdain écoutez Jourdain tasomba kyango atia onction Jourdain ndeni monsieur le journaliste sozo mamba tata onda zaki loko ngaya za pelo kwa yo non aza moko basali pe basala kinsambe komeli tata onda makamuni tata onda sala oyo yebi ebele ya miracle ebele to yebi na histoire monsieur journaliste expliquer to yeba nanu ma miracle ngo moko yo za ngo preuve ta onda pakola ki poto le problème ezana no malobo to lo baka yango ndekanga biso ta onda baka va longo la saki fo bamboke bonga siko ta onda kufina saki nzamba bosa na saki wana mabe eloko ekomaka idolâtrie bato baadorango ekomaka nde mabe donc parce que na Branham bato ebele bazwaka kaka koadore Branham bango place yesu alobaki ezalaka te place nzambe alobango place Abraham alobaki na brochure bon basala selo bango mais na réalité ya Branham satanique oui bato bampe valongo wana est-ce que baza baolandanga mpe na bato bampe valongo baza bandoki. Shalom, shalom peuple de Dieu, vous êtes là dans votre émission toujours que vous aimez bien, dans la sainteté, avec moi, votre humble serviteur, le frère Seven Winston. Alors, les lots, Mimeli Sango ya kitoko terrible, avec le thème la prophétie, toujours continuer, toujours désordre dans l'église. Cette fois-ci, c'est différent parce que Touembelibino, Moussa Lanzambe Moko, c'est un prophète, donc le baka mystique, donc vous sentir. Donc le prophète Gypsy Mala. Alors, pas vraiment trop de commentaires, tous les cas directement à notre émission, parce que, à notre invité plutôt, parce qu'aujourd'hui c'est chaud, voilà. Homme de Dieu, shalom. Shalom. Boni Yesu. Yesu aza bien, très bien. Prophète, mali boso bat bazo mona yo, oyo nan ba mona yo te. Est-ce que vous se présenter juste une minute là? Et Nangolo Nzambe, Ngai, Naza prophète égyptien, Nakamba église à Camp de Victoire, Naza Ange de Lumière, à Camp de Victoire, Jana Mabo, Nzambe vraiment, à Salaka très bien, Nzamba a manifesté, Bola Munae. En tout cas, Lelo na sepela kipe, Kokuta na lisusu, Elongo na bisonyoso, na sepeli mingi, pe na zanga mokote, na tamboli na pasteur, Nangai tozaka na mingi, les pasteurs Prince, tozana ensemble na pamboli pe yo moko journaliste Seven na pamboli susu mutasimbi caméra bien aimé na ngai Joël Nzambe ya pambola biso lelo to sepela kitokuta na poto partager na libota ya Nzambe. Ok, voilà, pasteur, le lot, tous en a thème mot, tous olobela, ou plutôt prophète, tous en a thème mot, tous olobela, la prophétie. Et ça, moko était désordre ma casse dans l'église. Alors, par là, au Koyeb Sabsoni, c'est quoi la prophétie au juste? Mais ce qui prophétie, des journalistes à lobby, était trouble et tout, était désordre dans la église. Et Antonenga, Ponanga, Nebike Mokili, et Salama na prophétie, et Koufape na prophétie. Oeza très capital, et papa journaliste, et ça non est à Liboso Yangwana. Prophétie, et quoi Antoné Moutouté. Pour les solonions, ça veut ça, la Bible, c'est la prophétie. C'est tant tout le monde a péché non consultation prophétique et comme on a pris tarif, n'a pas des ordres. Non, ils ont des ordres. Les autres dépendent de l'endenge mais la vision. Pour vision, ils dépendent de l'olenga mais la vision. Or, comment on peut-être le mabepo et comme ma moutonio, ça comme exagéré. Mais normalement, la Bible le dit tant ou moutazo kutana prophète, baga ma beau pambate les bossa prophète. Mais pour la vision des bateaux, comme il baku parce que tu comme au tchaba pris, tu comme manabandengoana. Mais mon homme t'as vision et une révélation, mais c'est les journalistes. Prophétie au juste, il a que pour te comprendre parce que tu oh
prophétie, bah, mais c'est prophétie. Alors, toi, comprendre vraiment prophétie en et le baranigno juste. Mais prophétie, c'est révélation. Écriture, c'est prophétie. Écriture, yotanga, lelo, ba pasteur, bazotanga, eza prophétie. Likambo eza, moi, mouké passe parce que, pasteur, tout ça n'a problème moko, par rapport à prophétie. Pour prophétie, eza non, premièrement, eza auto sako la rapport na motete. Mais prophétie, eza écriture. Eza prophétie. Parce que Bible lobby, nyon se kole quand même, loba nzambe, le kate, eza prophétie. On est toujours sako la lelo. Yango, eza na Bible. Ce que tu as prophète, bino bouté yaka muki, bouté yaka 2 minutes, 10 minutes, nyo se tikali masakoli na masakoli. Si quoi eza kadi ya kwa bozaka fondé te ou bien comment? Non. Prophète, il a bien fondé. Parce que prophète, pour l'église et résister bien, il faut prophète Azal. Il faut évangéliste Azal. Prophète Azal Moutou, azo ko même peuple. Donc prophète Azal très important, Azal Moutou azo ko attirer ba attention ba pour ça. L'église Moutou ko boya prophétie. Sur zo boya prophétie comme déjà mabe Moutou ana comme Moutou akufa. Mais quand tu es bien qui va pasteur dans l'église, mais les autres on a prophète va comme en église, on a ce qu'ils ont ramabé ou bien ils en ont permis. Mais c'est journaliste, makambozo le besoin la Bible. Sori Bible zo loba, Bible lobi boy. Et lobi na mukolo asuka. Ngai na kosopa molimo nanga na share nyos. Ah bodiembela wa. Ah mais nazo loba na yo clair, non, bodiembela te mais nazo expliquer. Parce que ba kosopa molimo na share nyos. Alobi te ba pasteur ba ko loba. Ma lobi ke ba tu ba osani ba ko sakola. De ngolo ba mo sakoli, banda Bible sala. Ba sakoli bazala. Sikoyo kosakola ngonde to kumomona des autres okota na kosakola no lobi parce que to kumomona ba pasteur mususu mona zo sakola mutu numéro de téléphone compte à banque ya mutu est-ce que wana pesa biblique nzamba zana facilité makambe belé. Ouais ça ba code to bien ça ba code facilité papa journaliste nzamba zana ba facilité makambe belé. Nzambe place to sukisa yo peut-être place abanda ko memote musuna dimension. Mais est-ce que ezala registre nini ezara bido mo bokanisi likambo mo bokomisi yango yango bien pene ezara so ndingi likambo to kantie koma yango soki nzamba pesi message pour na moto ezate donc valable faut mutalo bango mais code ya multe kasha ya muntu rien à voir na prophétie ce que comme il faut pasteur banda prophète banda prophétiser code ya multe kasha mutu Jésus yebisi Pierre kende ko bomambishi paso na libu mo na mbongo pa futa mpako. Parlons aussi de Mbongo. Monsieur le journaliste. Papa Nangai. Mais bino bolé la surtout ba prophète. Moi prophétie mon keka tarif nakati. Prophétie mon keka tarif nakati. Et puis pebe tozo ka ba système boko marara ban na bino ba okende ba mikili. Basi bazoke ba mikili mais bandimi wara ebela ba prophétie nzamba rosala. Mais c'est journaliste, oui, pas besoin de banasser qui n'a pas cassé. Tout ce qui a biloko toloba, mais c'est les journalistes. Biloko est comme trop pas pasteur na bande comme sous bazolo bango trop. Et comme kaka oh non, to luka bokonza likolo. Bino bokomo kangaka nyonso likonde bokonza likolo. Or Jésus azanzambe. Et le ronino Satan a opé sanzambe azangian. Ba pasteur ba teka ba église. Bola ndela bango te. C'est bien ou pas prophète? Oui, bah pasteur ba teka ba église. Bolande ba pasteur te. Pe prof pasteur soka sainte na ye na église kimia. Pasteur soka su na mbongo atambo na camion kimia. Mais soki ka prophète abandi makama mbongo et comme problème des autres. Mon sakoli. Problème est ça. Prophète na prophétie. Puis ça tu pas différence wana pour tout le monde les déblocs wana bundara trop. Tu as tous un moins éclaircissement sur rien. Et nzamba lola azwa lokumu prophète na prophétie toza na bilo mibale toza na ministère prophétique na grâce to don ezana moto mosusu aza prophète te ma botami na ngolu
ngolu wana yeli peut-être ya kozwa message ya kozwa révélation ya kolota ndoto mais ça prophète sur eloko ezo ko antoner pozo ko ba trouble to muke ba désordre parce que ça na muto a loti ndoto to muto azui azana don ya kolota ndoto to don ya komona amipesi kombo prophète mais ça na mutu musu abota mi banda zaki na libumu ya mama na yepo abimati lelo azaki na ministère prophétique donc muto na azana ministère prophétique azana droit à ça ba exploit parce que tout ça va imitateur il y en a Yesu. Rentrons un peu dans le thème, il y a des ordres dans l'église. Est-ce que vous êtes conscient que l'église en Zambie écoute des ordres? Bon, l'église en Zambie, oui, écoute, il y a des ordres. Et parlons-nous un peu des ordres, on a juste à quelques minutes. Là. Non, des ordres, des ordres en église, parce que tous les gens qui ne pas kano et comme on a mis dans l'église. Il y a les bosso et des ordres, des ordres, et pas il y a leader. Peko kitati na bananzam. Donc des ordres est belé. Pour des ordres tout le mais les journalistes des ordres la plupart ils en a battu belé les lots au sel nzambe a comme vous en a propre pour ça ya intérêt ya vinaï. Donc a même la peuple nzambe vite. Donc tant qu'on même la peuple nzambe vite azoko ça déjà des ordres dans quatre églises. Soit tu comprendre bien des ordres de expliquer. Est-ce que peut eza du ambition eza que nous a prophète pour nous luka ba onction ba bloko na nyonso twana pona ko intimider ba nzambe est-ce que ils ont mon côté des autres peso cha onction na gati église na lina no message journaliste bon sana no longo la mo intimidation mais bon intimidara batu ba thème au mona thème moko boye kulu soyez so sala nini bo bangisa batu tant mutaro ya non na banda que on est bandeli eza ezo dépendre na révélation na vision mutazu na musali nga salisa pourquoi ba ora prophète ba ndefo ebele nyo so na nini ko intimider ba nzambe ngamono na ye nazana suke belé nazana mandefo ebele on intimider mututa. Pourquoi pas le pasteur bazarabo ou le prophète non, non, makambuane ils dépend des noms na pasteur, ils dépend des noms na prophète. Attitude ya mutu niveau mutu alinga mimemela. Ça makambu ya pasteur te. Yo na mona pasteur suke belete. Ngana ba pasteur ba suke bele baza. Parce que bamai, vous m'avez kabamai l'église, vous êtes kabamai et puis vous ba miracle go malem sous au monde vous bengi mutu azana 500 aye prière n'est particulière ou azana 200 sous tibo kita. Est-ce que ça dû à quoi Saint-Esprit sika papa maman yo ngoyo kango lelo bote karat ngoyo kango lelo te bote kara hein bote kara bamai une église c'est problème était oh miracle comme ya roteka papa miracle comme ya roteka mai wana mpemba papa ta somba kyango uti Jourdain te uti Jourdain ta somba kyango a onction Jourdain ndeni papa nga makambo mama ya Jourdain wana ya ba Israël na lobaka pa na nga suko bandi makambo maye uti Jourdain mafuta uti Israël et nga pa na nga église eteka maté parce que banda ndeni makambo ça moko désordre moko désordre non et ça révélation ce que Yesu kuta zo so ya boaka zuma bela tchatche na misu mutamoni et ça révélation il y a zazaki nango oh yo yela biso makamoni zo ba ke désordre ya nini Yesu azui soyi yo le nazo soyi na miboaka na mabena pakolo soyi nanga okoboyate. Voilà. Prophète, voilà, prophète Gypsy, voilà. Nous profitons aussi à saluer les boss des boss Nawish et Sikazali, les boss Glody Matondo. De Pesiombo, Tessikoza, Yaza boss des boss. Émission Nango. Voilà, prophète de Dieu, tu l'as un peu expliqué, Bissot, pourquoi Jésus n'est Koulousou, Abelaki Eli. Surtout Eli a prophète, bon, il y a Bela qui Eli pourquoi? Mais biso to te ya kata mutazo te ya Eli misara Eli na image nzambe. Azobelela Eli, abeleli Eli. Azobelela batu oyo a comprendre que batambola gi na kombo tata na ye, abela gi mutu aza mutu nyos nenga za boy azana mutu na mutu azana dimension. Yo za na dimension na yo sukaka. Ngape na za ne place ngana osuka. Hein? Le pasteur principe aza pasteur on a linga minga aza pe na place à osoka mais les promesses azobela Eli wana soko tuni kutu makamba kobela Eli le pourquoi Eli mutu nyo stanga zote ya Eli azwaka Eli image nzambe tanga bela Eli faut on a dévolé zona ebité na voler nini yote ozoto pesa biso mi baleto azobelela Eli abeli Eli etant que père
azobela Eli en tant que père, azobela Eli en tant que père. Il azobela père, na obela père, papa otikingai. Azobela Eli obisoto, azobela Eli teo Eli, azobela Eli en tant que père. Papa ne soko tuni bona rozong so suna kata Bible. Bible lobe zaka na mukolo moko na montagne yeso zo sambela. Même ba disciple pembeni ba mona ba to kombe. Et même papa journaliste. OK, yo to ah. Ba mona ba to kombe. Ba habitant total mettre ndingo sambela to moni ba to mi balé. Bato mbale ba mona ka bato amona ki ngo bato ngo baza susu te baza ki sute na bomoy, c'est-à-dire amona ki nani Elina nani amona ki bango pembe na ye yango na ndeza deuxième volet olobi sibiso Eli comme père Eli deuxième volet tango so benga Eli ngolo ba puissance force mo faut côté le pendant Jésus ayaki moko Yesu ton bazo ko kanga yobi ke Jésus pe azaki na bomoto ko bange banda ko sala parce que banda ko loba réponse ni alobi loko liboso alobi ke tata longola coupe souffrance oyo liboso nanga coupe souffrance mutu nyoso abotami na mutu na makila za pe mutu ayaki na biloko na metanga komi na montagne abitanga zo koma na passe souffrance abini tata mokano ne salama mais tango komi on fa tombo la tata pour muta pesa ke mission eza tata donc tango azobela Eli azobela directement nzambe azobenga Eli tato tikinga to comprendre Eli comme père Eli mususu comme nani hein Eli mususu comme nani Eli mususu lokola nani toyebi ke tozana Eli lokola père ye wana nga azolobela oyo Yesu abengaki oyo tuninga yango wana po tuninga po yabelelaki Eli batu batika moka Eli abelaki toyebi te so abelaki Eli ya prophète obine bokatsaka prophète Eli non yo oyebisi biso boye Eli eza na deuxième façon deuxième volet Eli a liboso expliquer père so ami balé na ina comprendre non Eli ami balé au peuple to lobela ka toyebi ke Eli ye wana ozaki maître ya prophète Élisée donc ozaki le roi mutasela ki nzambe ya bien na solo et pourquoi pas pobela nzamba tata onda nzambe ya Simo Kimbangu bazaba moko pe basela nzambe te monsieur le journaliste soso mamba tata onda zaki lokwa ngaya za pe lokwa yo non aza moko basali pe basela ki nzambe comme Eli tata onda makamuni tata onda sala oyo yebi ebele ya miracle ebele to yebi na histoire monsieur journaliste expliquer to yeba nanu ma miracle ngo moko yo zana ngo épreuve siko elo ekamusaka ngai pana bino ba prophète de Dieu soki tobi totanga histoire ya Abraham Moïse to bandango de début jusqu'à la fin mais comme étant africain histoire ya biso moko basala nzamba bineno baleka en Afrique ezaka difficile to yeba pourquoi et c'est dû à quoi papa journaliste ndeti nani o aleka en Afrique a eza dire o to ko lobate ngai na boyi kombo etangeli ngai yao tata onda zaki muta zo servir nzambe aza lokola nga petaki na servir nzambe muna kata vie aza na parcours ya histoire zo servir nzambe mais kozwa tata onda te okomisa ye na balire moko totanga Abraham totanga Eli totanga non Eli c'est les prophètes muto to ko tombola muke awa na biso ba africain eza foto tombola kimbangu bon adina bala il a dit na bala parce que là nzambe pour adina bala tika pe ba histoire eza valable prévenir que liwa ya mutu pamba mais ba maladie ba bika ozomona côté na bino bolingo ya la raté donc ceux qui a dit na bala ondimi mais ceux comme ta onda le roi pakola pour Toulouse donc ozozwa na image mo mususu ta onda pakola ki pour Toulouse problème ezana no malobo to lo ba yango de kanga biso ta onda baka va longo la saki faut ba mboke bonga siko ta onda kufina saki nzamba bosa na saki wana. Parlons aussi de ces choses. Toyambaki dernièrement awa musala nzambe moko ayebisaki biso que Branham c'est un sataniste. Na ebité ceux qui côté na yo prophète pe ceux qui na même avis ozo partager. Bon vie ya koloba Branham c'est un satanique. Panangai non na li koloba makamba Branham te parce que eloko ngala mona ga mabe eloko ekomaka idolâtrie bat ba adorango ekomande mabe. Donc parce que na Branham bato belé bazwa kaka ko adorer Branham bango place Yesu alobaki ezalaka te place nzamba lobango place Abraham alobaki na brochure bon basala c'est lobango mais na réalité ya Branham satanique tango to solola na papa ya côté église de Noir baba ke Yesu abela ba koko na ye siko bongo bino pe obela ba koko na bino soko boyi déjà ta onda bongo koko nini. Oui, bato bampe valongo wana est-ce que baza ba olandanga pena bato bampe valongo baza bandoki
Pevalongo. Bato bazobela babiloko na bakoko na bango. Bibelobi eza na par rapport à moko, eza na rapport moko te moto abomo na bakufi. Bino pe bobeta ba dans les vides. Bozobeta ba coup de tête, bozofula ba susu papa. Bozaba ndoki nanga te yo tuninga question mususu. Ya kobela bakoko. Papa koko akufa eza na rapport nini yango wana ngana koko wana kebela koko akufa. Moto na begisi wana Begis de noir, begis de ma pevalong. Mutu boboti mwana zandoki. Bakene neglige wana oto longoli kindoki. To komisianga komo bikula. Papa journaliste. Ko beta makambo begis noir te beta makambo to zana ngo awo. Oya yona longola makambo wana. Bobiso zana mutu moko to ko tombola kombo na eza nzambo asali ko na se. So bino bobeta ba dans les vides. Ba démonstration ba blog on a mon nikiti ba mo pepe bozofula batu ba blog ebele bele ba intimidation on yo ceci liozo malgozo boya ba kombo intimidation mais ce qu'on a moi ba mo pepe ngwe kiti mo pepe nini ezali pana ngeza la kaka mais bon to yebi koza na kisi to landaka na wish ba série moko boye to mona makambo sala na wish okundola ba kisi ya banganga wa boyoka na bino bien ezaka ndenge. Mais tant que ça na bino vous allez présenter comment na bino en personne mais que dit Thomas Taloba que uzarana kisi naza vraiment na kisi parce que Jésus bat benga ki na ba kombo bat bengelaki so naza image nzambe fo naza na makambo nyos bat ko lo ba pona ngai donc naza na kisi parce que on andimela za supérieur ko ba kisi nyos nganga ya banganga nyos soignant bien nganga ya banganga nyos donc ngai muto benga na kisi e bangisa ngate. Si on attend lié sur le tambour à l'école, comment vous avez un mikolo et un si ça veut dire fantôme? Ah, oh, mi fantôme. Si ça veut dire fantôme. Expliquez-moi ce fantôme, vous avez. Si ça veut dire fantôme, comment vous avez un mikolo? Ils ont un code caché. Tu vois, le mikolo, tout le monde l'a dit la nuit. Il y a un code caché. Comment fantôme est là qui par rapport à ma cambo, bah discipline, mon église, tant que sur la tambour à l'école, mai. Tu vois, mon église, bah ganga qui était au maître, bah qui était au Jésus. Bah bella qui est langage, elle va bella qui est fantôme. Nga monyo eza wa lipata munde goti na sanza tuyambaki évangéliste moko wa évangéliste baki lipata ya mwindu ekoti na kati ya sanza donc za moko ba désordre de le tout monde ba fantôme sikoyo olandaki évangéliste sur lipata mwindu ekoti na kati ya sanza moni alobelaki ba bino ba fantôme mun yango alobela biso ba fantôme eza normalement na kati ya Bible. Tant que je suis à Tamboa l'école mai, babenga qui est fantôme, a bengue pe bango ba poussana, à la question yazaye pas Tamboa l'école mai. Mais Olanda qui est évangéliste développement na ye. Nalanda qui est évangéliste à loba qui na ye, bon nalandi pe évangéliste à lobi na ye. Et là que quand on est na émission évangéliste, mukolo nzamba ko permettre biso mais les journalistes tous attendre kutana po to mekabe ko développer les cambo to ye ba idée neti na suka. Parce que na ok évangéliste à loba qui momo ko lobi lipata mwindu soki lipata soki tasha mwindu écoute na lipata abimiseli biso na sanza eloke bimiseli biso et ya le bina biso sanza abimisongo l'église c'est leur pensée na ye mais ce que eloke zolo bananga na na posa nga fona yeba étoile étikale parce que na oka tenge biso na jeunesse révélation Joseph ezaika makambu ya 12 étoiles 11 efuka mele étoile moko. Donc, tout le monde a un directement révélation à Israël, 12 tribus Israël. Mais si on a yoki le bin abiso tasha ya noir, mukolo nzamba ko sala ngolu, naza pena après ya kokota un évangéliste, pas me kosunga biso mais c'est les journalistes. Donc, soto landi na explication ne mususu oza vraiment d'accord té. Naza d'accord té, naza d'accord té parce que révélation ye mutaza nango. Mais na éviter ce bino bokata ke mission pour na air ou bina éviter. Mais pour nga naza d'accord té pour na nde na yoki naza convaincu té. Pour nazo luka mwindu na yoka mwinde bima ezo bima té mwindu. Mwindu eza désordre ba fantôme bino. Mwindu eza désordre. Mwindu eza désordre. Mais mwindu eza randoki eza désordre tu es bien mwindu eza na révélation mususu. Mwindu eza désordre papa. Bino betaka mwindu eza désordre. Kasi mwindu oyo mbobaka désordre. Bongo na kenda ko tikela musako lilipa. Fongola. Eza ki nani? Fongola to. Kokombela zaki na couleur ni. Ah, mwindu biso to lo ba ya kokombele ti.
tolobela mwindo ya mulili nga papa nga na tuni ya mulili yo lobi mwinde za mulili lobi mwinde couleur mwinde lingo lakisa mulili nga na tuni yo expliquer nga kokombele azaki na couleur nini Bible eloba ye couleur ya kokombele oh mais nazokamwa yo somona kokombele pembe kasi wana ya Bible ya Saint Esprit oh papa révélation ya évangéliste eza oya zwaki na ninga préparaki idée na ye tokoboya ye te mais tokutana tosungama na idée na ye apesa biso pensée wana mwinde eza oyebi ebilo mosu papa tozoloba makambo oyo eza mystique na memoka na révélation pour na troubler pe yo na troubler na bato ba yo kanga oyebi kelikamo lobi mwinde eza mulili eza ndoki tozana yo peut-être na moi tozana 15 heures moi bi que étoile na moi ya mona na raté. Oui, tu es bien. Ah. Et puis que toi, il n'a pas mon raté. C'est-à-dire? Et cassez toi la bimana. Abimana tani n'expliquer biso mais c'est les journalistes. Si vous avez tourné l'angata caméraman nangai papa Joël a ebisa yo so nazo ba des autres comme on a troublé biso. Non, on a troublé te. Yo zo balanga mwindo eza satana, mwindo eza mabeza nazo tourné yo. Et toi les namo ebimaka te, toi les bimaka tango buto ya. Buto za molili. Molili za couleur vert. C'est quoi prophète Nabi Boye Naza papa évangéliste Epsa Ibiso que ndenge bosalaka ba fiche botie bilongi na bino ndenge zaka liboso église to mona tableau mo munene likolo ba tie dadi na mami lem susu ba publicité wana to salaka ba fiche wana lobi eza péché eza bien eza dignité. Est-ce que vous partagez même ma vie parce que c'est la première fois que vous avez évangéliste, comment on est à beauté? Casse, évangéliste casse. L'église va bien gagner. Évangéliste casse. Casse. Attends, comment tu vas bien gagner? Non, évangéliste casse. Comment tu vas bien gagner? Bulldozer. Ah? Bulldozer. Ah! Donc, on appelle ça bulldozer, ça les sous-motés bulldozer. C'est fantôme bulldozer bleu moi ba des autres moi ngana lobi na yo par rapport ya temi o ngana tia ki na église ya par rapport ya histoire ya Jésus tango atambo likola mai ba bela ke fantôme nazana des preuves yo expliquer évangéliste tout na ye bulldozer wana ye aepsa ki biso boye bulldozer ezali ya zo panza ya panza ranet bino bo tia ba désordre ba fantôme bo zo panza bino c'est pourquoi ça bulldozer c'est qui sous na c'est qui makasi beaucoup ba mannequin au moins la peine fiche peine pasteur télémi le mannequin donc aux présenter ba beauté to comprendre les soucis et ça radio à quoi yango moni évangéliste bulldozer azo buka ba bloko wana nyos o soko buka ngo so bibelo bike molimo santa vendre resika bo soto ezate abuka ngondeni te bo foza mannequin na fiche mais kasanga zo makambo wana zo na zongi na kata noir o ya lobi o lobi ke noir eza mabe kasi mutu nyoso a komi tasha lisumu ekoti na kata vina e noir yango wana noir wana lisumu ekobo noir yango wana bo molimo santa vana ndengeni so ya zo bana biso ke hotel désordre non ba prophète ba na désordre te kiza na désordre te non ngai na yeba affiche ndenge bo saka affiche bo eza lisumu moko te expliquer bisoto eza na lisumu moko te ndenge na expliquer no idée moko na za nango awa na si na mukolo zwangolo kutana passer prince ameka mukepe otuna question ba développer ngo ndenge na expliquer yo eza na makambo susu plébiscité musu esalamaka eza na plébiscité po wana eza makambo eza plébiscité to tambusa ko mwana ya Jésus faut to tambusa ngo o Yesu tanga leka ki ba place so leka bande comme ma population. Et maintenant batu musu Yesu abikisaki pe na Bible totanga bango te naza na ndeko mo pasteur abando samba na Branham ndeko wana ndo bamso kocha fiche na mire eza lisumu mais muko musunga na gesa sa fiche ya séminaire pona cha na mire na mon pe ndeko wana sa fiche to tunie lisumu elongwe eza na rien à voir ya lisumu eza na moko auto sa plébiscité ya Yesu to ça na droit ko ça là on se sent espace actualisé il y a un salaire affiche siko prophète babi toyoka ke l'église na yo okangaka bat bandoki meza nini yo juste nga l'église nanga yo zala oya bomona makambo esala makakuna nga na ndimaka po kotelema nanga makambo oyo ba pasteur ba boya yango esala mapa nanga etini o yo zo ba yokanga bandoki po présence nanga ekangaka bandoki
donc directement le roi naza na nzamba bomba kanga banganga batawish banganga wish bozala présent nga nazo te ya banganga ba ya ozongisa biloko bamona makambo ezakati nanga basantaka muto azakati nanga aza plus que fort koleka bango donc fantôme. donc il faut muta découvrir que bon nzambo ezakati na yo papa makambo yo sala eza o ezakati na yo yo makambo lelo poki journaliste eza o yo yebi lokola nga na yebi nzambe banda na tanga bible de Genèse c'était apocalypse na mona miracle o nzamba sala nga pe na za na droit ya ko sala miracle eza problème ete eza problème ete totika ko dutaka na miracle totika ko loba bakisi non surtout ko loba kisi elingo loba nzamba za rasute. Bon, esika Eli azali, il faut bale azala. Esika bale azali, Eli fazala. Par rapport ya oye banzamba solo, il fazala. Siko lele komi na basali nzambe bele profotite. Mosala nzambe banda musala ministère na ina lote ata mo na église ndoto te. Siko so mo na église akesika musuba pesi révélation ezo salama et comme trouble. Voilà prophète sikoyo toyintoye ba ministère ya prophétie. Bon, ce que vous expliquez, un peu ministère à prophétie, parce que tout est bien en profondeur. Non? Merci, ministère à prophétie. Eza oyo eloko mutabota menangona katinae. Eza ministère zo eloko nzamba chali kabo. Ndenge nzambe a séparé ba don. Alobi tozana ba don atotanga 9 don. Ndenge pe nzamba séparé ba ministère tozana ngo 5. Muto to benga ministre za muto ya botami ko bana libumu ya mama. Donc azana ministère na ya prophétie. Prophétie eza ngolu to eza grâce. Pe prophétie eza ba principe. Pe prophétie eza na ba dimension na ba dimension. Pour ministère il y a prophétie tant que le la prophétie mais c'est les journalistes il faut que le prophétie toujours le bel volet à ministère il y a prophétie kozora bato ba l'autre bandoto de au côté on a kata prophétie pourtant kozora le bel prophète adam muto azana ministère à prophète muto tambo na mandat ya prophète exacte que peut-être comme on olali boye olotindo keo. Mais c'est les journalistes dans l'autre ndoto et Michel Tombam. Nena ebiso me lobi na tonga Michel Tombam ite. Au contraire koto plateau Koufi. Et on te monde. Au voyage muta daye pas voyager. Papa ngana soki na sakoli pona mutu bat bakenda ba poto na passeport à bato. Oh, elongi na hote me mutakei. C'est vrai. Nazara na ngana donte. Ce qu'on dit, c'est ça que surtout lundi bien, bateau bazo sambila mingi et belé peine à bazo sambila mais ba via bateau échangé té. Et ça dû à quoi? Donc na koloba les kamomoko est très important et dépendant ka selon il y a foi ya moto selon il y a relation ya moto selon il y a intimité mutazana ngona nzambe. Alors quel du temps dans l'église mususu au moins bazo livrer mutu pas satana muyibi mo ayibi au moins pe l'église mbabi to sambela pona muyibi wana to livrer ba livrer muyibi pas satana quel dit on a bloqué wana parce que na bible pe on dirait biso ceux qui mutu mora bongoli mutema fete zarana lola parce que am pena bo livrer ngo pas satana bilo ngo ya nini penda nini yango penda. Makambo yo lingolo ba papa ezana kati ya bible ezana makambo wana bible lobi yango pe bible lobi suma mususu eza mutu mususu faut populer makolo bible lobi yango papa faut populer makolo donc ezana mutu mususu asali mabeza makambo te balakela mutu tant ba livrer mutu eza bongo ce que tu na kata bible yesu ye moka beta batu ba immoralité yo mone immoralité bandi pa na yo oh tout monde yango moni yango be moraide bandi pa na yote batu suba ba beta ma ba moraide otanga histoire te na makambo ya dago sana papa yu tanga la bible malam mais fongola bisoto yeba oyo batika ka avec liboso ya Axe Alliance to batika ngo eloni ya kosalam balobi batike ke kwa kotema ba yo kutete ke kwa fuka meli Axe d'Alliance après avoir balakela mabe ya moraide na kata bible. Il semble-t-il bozara na souci ba am te ba am penon de bozara na souci na hote non te to souci ya am ezali parce que pour lelo un pasteur a résisté ya liboso za nzambe ya mi balé pour église ezala il faut amazala muto to za wana to bino otala mabonza otala ba am non mabonza mais nazo kama papa yo kenda ko luka musala poani
pour nous soutenir le foot. Si vous biso et comme biso premier temps total que offrande bacha offrande, il y a comme le problème. Est-ce que un pasteur a permis à Rosalanae à Sala Nation Ango, la Sala Wapi, a permis? On est sur dépend de Nebengo Melenzamba Bengemout. Et ça va être obligatoire face à la temple na église. Et ça va être face à la. Netinga na meka Rosala na sala ba voyage na kenda na meka mais simbate. Mais ça n'a pas été, ça a permis, Moutaro ça. Sur la plupart na kala bateau ne soit dirigeant. Banda ko diriger na tango asi bazaki banan. Basala nzam. Donc mais ngana bi église musu sezalia wa mneti na Bondeuch. Par exemple église à Bondeuch, yango pasteur a permis ta sala. Faut à temple en église. Même si ça docteur ou kata. Non. On est comme les choum. Ba bote ba tangi sa moto ke docteur akomatina nivaza papa. Bakuba tangi ti mutabi ma docteur le robo ke kata même aux ingénieurs temple l'église papa on est amakamu na yo yo ingénieur ozwaka 150 000 kuanza ale ba yeba kino l'église vanda ba pesa ko 20 000 yo ndima papa kasi pona nzambe pona nzambe c'est pona nzambe sala ngofele papa sala ngofele. Alors pasteur Moronga yebi asala banaye osala na son angol akindaka un mois na kati mai un mois libanda. Mais l'église pena et si la malé mais si la tête est pena do yera bana. Si vous wana peka atondi mawa. Non, wana ilingoloba nzamba benga ki favanda ta plein. Pour absence ya maboko liba pate ba kokima ba kopandana. Ya ngomoni ya mo révélation na sepela ranango Jesus lo balobi tango ekoki bali ba bo maboko liba pate ba kopandana. Deux aki très capital. Les autres dépendent des mutaboko la ba pate fa la prudent et réunion so surveiller bango. Siko Monsakoli biso to mona on dirait bino bo moi vanter ba maramusu donc to comprendre système a voté de moment on est bible do bongo la ngwe ko mande na bino mo boy tu comprends aussi to kia wa que non ba mo raide comment obima ba toi bon ça va to zuika atondimi bon mais ce système a ka église au moins penda mutu ateke église na bandimi arepoto toyebi ba pasteur akenda ba poto ateke église moi pe simité pour moi pena que pasteur a ole kananga mbuguna oh pasta moi ya sur lo bezate pour ateka ki de église na contrat so e bang sa binote mamango aza démon mutate ka église et ba peuple to zakana ba peuple na bisote baza ba peuple na bisote baza bana nzambe pe église eza ya ngate église eza ya nzambe do yonga na lobaka na mutu ta oke na église nyonso ke soko koti fo za la rafia pesa ndako atata na yo donc mutu zo permettre ateka muta marque wana fo akoko luka degré ba délivrance vie kangami mais ce qui muta koti na église face à l'espèce d'église à papa naï mais tout le monde a beau permettre ba biyema mon donc ma ben à église mais pasteur ozawana beau permettre ba sœur ba zola ta mabe ba frère ba zola ta ba fashion ba blog moi ndengwana bozo lingana bino ote ya ba bongote parce que bozo banga ba okende et ça dit à quoi aussi nzambe a permettre biso moko mususu ozwa temps to zalande boyaka boya pesu na etonga o mana par rapport na ngai nzamba pesa na révélation avant na répétance mingi. Donc normalement biso toza il est faux tozong sa peuple nzambe na nzela na église mutakoko ya na fashion tako ya na sengle te poza nda kwa tata et musozo tambula soko lati sengle peut-être nzamba sepela ke église wana nzamba visiter au molimo centre a visiter ndeko wana so nzamba yeko kutona position na visiter te les premiers comme que lokola batu balata bibaji pa mikuse ba fashion bangonde basunga ka ba offrande ko pesa pasteur ba action de grâce ba pasteur baza suna mo à dire te ya yebisa mutu atika marque azobanga po mondimi okima mais ngalo kwa na ebikeza nda kwa tata na nga na ebikeza nda kwa nzambe ata yake me nzambe ye moko azana bat musufa tinda ba remplacer place wa mais tozo mona intercesseur ou protocole tozo apenda après église tango ici la catiforme pena tskena tenine suwa libanda na donc moi pasteur pour vanino liboso qui peut péter bibelobi bokoye babango na misala na bango mais otie protocole bokoye babango na misala na bango même protocole bayaka ko servir bino amemela bino ba bible o sentir habillement na bango balati donc ya au moins bozo bimana ba protocole
Mais Jésus tanga zo tambula, Jésus tambula na onction ya full bat balandak. Mais hier pour na raba obaroza ya ye. Opona un protocole à taille wana penza donc ayo tikelo ba Bible. Non, musala nzamba pona mutu te. Mutu tanga na kata église zanda kwa tata na ye. Alobi na kosala musala. Et loko ndeske zo pese la biso ba trouble to ba désordre kota na kata église pour ekomi ba sentiment. Mais vous ta frère te simbelo Bible. Faut que ser wana la ta kaso nginde nini. Non. Fouiller l'impudicité on devine bo fouiller en te do bobanga. Non, c'est venu. Nga natambula na protocole te natambula na protocole mobali on azara nae. Eza na ngote kolobake pona kobanga. Mais le problème est ça tant moi na nzambe là on a bête la cité yango. Mais c'est les journalistes, il faut ça l'effort papa place oyo. Tant moi na nzamba zo en église, mutu faza la très attentif ya ko expliquer. Et le réseau boma biso lelo ba passer peut comme na désordre, ba passer bazo ko ya pona nini. Protocole ya mi mutala tishi pa mukuse, azuya ko tsheli boso pasteur. Pasteur musozo mona telemi liboso che boli misanga bandeko basala nzambe, eska boyokanga, omona bongo na te tata. E komona bongo na te, ya ko supporter te. Ale omona yoko tshela ye ndeko alatishi pa mukuse boye avandi pe liboso azwi makolo peut-être azaki ya kofungwa. Donc pasteur ya azoteya attention na bandoke na makambo wana. Onction kimi. Onction donc elongwe. Pour place on onction za rasute. Donc na nini? Kasi a mettre conscience na ye na elo ya somona. Pe eza semence yango bibelo baki bien azoloba bien bibelo biboye na mokolo asuka. Mokolo asuka tokoyeba bango na mana bango na matielo biango bien oyo tata lonité ata boata mi na kata église e ko pikola matata so to ye ba prophète abi yazarane na kisi andimane kisi na ye prophète alobi ke église na ye akangara na ye bandoki to ye ba sikoyo obimela wapi mbala mo kamba mo bum donc to ba non sur sa prophète ngai vraiment ngai prophète babi kala na kisi ngai na kisi ngai yo prophète akanga bandoki naza et ngai nabotami nano premièrement na famille chrétienne nga papa na ngai abotinga nano source na nga nano papa botinga za pasteur na église aneyo papa abotinga pasteur na église aneyo osala wenge non wenge te pona la soke source na nga bien papa botinga pasteur na église aneyo na zo tozo evre ya zo evre tozo kende pe neyo mais tant to comme to prendre conscience nzamba permettre na ke ko samba en église moko za ki nouvelle alliance est-ce que révélation biblique yo ko voyager nzamba otombola on a ye awa na ngola na kutani na apôtre Cephas Mfaya na étant que musicien nzambe a convaincre ye a zunga place ba musicien a longolinga na zo na zalelo. Voilà, nous profitons aussi à saluer l'homme de Dieu, apôtre Mfaya. Apôtre Cephas, tous zélo pas une émission. Alors, nous te saluons. La musique, voilà, tout yo qui parti à musicien, tu vu que vous avez un studio, vous avez gravé. Voilà, sur le matin à trône. Pourquoi sur le matin à trône? Napesango pourquoi sur les matins à trône référence nanga ya thème ya album nanga nazongo na histoire moko na Bible ya Lazare et utela nde wana révélation nanga bimela na histoire ya Lazare tant Lazare akufaki bandeko baye na rencontre Jésus balobino neza bondeko sha poli kute bemenezo lumba solo lo basolo mususu fe mataka na trône tata po yoka yango pe na préféra que album nanga napesango bon c'est ba révélation. Biso ba prophète était papa. Ba fantôme. Yango penza oyozolo ba wana très bien. C'est au moins extrait ya sur le matin à trône. Sur le matin à trône les aboyo kango pena na sir na studio to permettre na soukata. Moi extrait nzembo moko po bato non ba yoka prophète. Te ba yoka kango vraiment. Na yebi ke ingénieur do samara malam ba yoka ngo tango esel. Vous travaillez ngo wapi? Na studio ya ingénieur 7. Ok, voilà. Toujours moi, je place à un musicien. Aux acquis musiciens, les lots aux arts prophètes. Moi, on prend des musiciens, bah, kumara, bah, prophète, bah, kumara, bah, on va passer à toi, prophète. Ministère, on dirait à prophète, il y a prophète, mais carabas, ministère, n'y a pas. Papa, il y a dimension, il y a bon zambe. Dimension bon nzambe va une adoration.
Mais les musiciens trop bas comment ba pasteur ba prophète. Non, nazo tout na comprendre bon Nzambe papa. Use exemple moko wana musicien prophète. Nazango kutu ya makasi exemple moko eza clair. David azaki nani? Roi. Azaki roi. Chassolo Nzamba Zolokum. Mais David azaki roi, mais eloko ebikisa roi ou azaki en place. Ezaki guitare. Et en raison, vous komara ba prophète, ba musicien, vous komara ba pasteur. Bongo soki David azaki te guitare ezalaki te. Misa azaki te ndeka to kundaka roi. Sikoyo ba musicien toyambaki kaka pasteur moko le monsieur leka qui a biso que nos musiciens nde ko senga rambo une église za mabe parce que yo za musicien ou le cas une étape pour nous bande ko nous ba musicien lelo bazo le kana ngona non ba comme ba prophète po mpe ba ko komara neti ndo komai sikoyo ndenge ba senga rabongo ezala bien kosenga mbongo nande nini mutawa sasa musala na so esili popesi moi nini na ndenge buyo e buza musicien to lobina terme ya kosenga eza mabe mais ça normal eza musala sala eza ndenge moko nde tozolo baketa en passer la teyo kabola bozuna yo na mutale so maloba nzambe na moment pe adoration eza na ba musicien basala rapé musala parce que boyeba ke ba musicien ba beta en église ba on ba souffrir plus bon moi la musicien église bo pona opesa ta transport à pas mezo couchetar bino mais bo beng ça net par exemple tous musiciens mnene renommé par exemple comme frère Patrice wana sur apesi yo contrat na au monde appelé honorer un contrôle foutier bon belé mais musicien dans l'église pour payer caractère transport les arrêts difficile au monsieur le verset biblique bon la logique le quoi on appelle les musiciens to passer na makamboana mais pas na ngana permettre te makamboana salam ngana ndi marake bana oyo bazo sala bazo kamba adoration pa na ngalo be bazala grave ba koma lokola ba papa na biso ba Patrice or il faut lokozwa et loko yo za nango faut sepela kanango les premiers pe sa biso ba problème parce que na l'église to comment préférer makambolo beza solo au moins no bengsi mutali banda zo ya po yemba na église abandi ko juger yo. Il faut que ça soit caché dans les alagotas, nous sommes tapés dans les makolo de transport. Moment na moi nous abimisa instrument abetaka aide nous sommes mais c'est comme une activité mo ogekozwa ozwa oyayo otombola c'est plat na loko yoza nango dans les premiers années on a problème na éviter na bande ko mususu bon kolobake ya ko senga mbongo eza trop dire mais ya ko kanisa mutu ponenga siso beta za na posa énergie famela momai il faut foutre transport à kende place azala enveloppe caché pour nabino batei babengyo ki ote ya busenga pe ba caché non caché za la raté prophète de mamoyo caché za la raté non caché za te nzamba mo na biso caché za te en fait busenga ba caché to caché za te bon caché za te mais boyo kanaka des fois au mona o une église ya ndeko na yo prophète au mona abisio vie ya ndeko moko ya ser moko ali yo bimission comme prophétie wana ozoboma église pe ozoboma musalo nzamba pesio pour ceux na yebisi yo peut-être que ndeko aza na promis songolo yo senga embongo tango yo kozwa mbongo wana sengi mais malobo yo lobi pa ndeko wana comité ndeko wana loba kozwa de goût ya ko sambela muta ko perdre des ayonde leader de l'église ngapa na ngesa marabongo te. Mais pourquoi alors ils allaient à séminaire, dans l'église, comme un appel de fonds, Bobi Tozana, pasteur, Mourouyim, Talobélara, bien Marambambongo. Moi, je bengi à ça l'appel de fonds. Est-ce un ministère Yambongo ou bien un ministère ni à Sikibima? Mais c'est les journalistes. Donc, yako loba musala nzambe premièrement to sala ngo impo na mbongo te to sala ngo non pona wela milimo ya bato ya peuple ya nzambe pour un jour tant tatazo ya biso to se retrouver si quoi kende ko bongsela biso ya malamu mais les premiers ya ko loba kende ko za spécialiste na kosenga mbongo bon ba grâce est différent mais apparemment pona nga bon na mona ngo mambo eza tenga so na tei esengi na sala o nzamba ko convaincre nga na sala donc il n'a raté que na benga de quoi les cas até non ce bande ko benga na ka yemu taza spécialiste en tout cas il faut to changer parce que eza libako soki to sa musala nzambe pona mbongo te poni na moma ya mbongo eloko na penga na yokango mingi moma ya mbongo to komina moma malamu o moma malamu ya mutapa mama donc natani osu mutazora na kita kovana na mate ya boya koyoka za ta mabe te ya kopamo mate mais soko mena mbongo wana eza problème ezo dépendre c'est leur conception moto. Est-ce que Nzamba zala na montagne
pour tout le monde a comme un pasteur aligna à ça là moi séminaire à montagne mangengenge oh à Benfica sikoyo nzambe ndiya mo vandaka kuna e comme petite main bandimba mo ke po nanda wa nzambe mo frère et là pasteur musuku basala na église kuna non ça sombe espace non mon frère montagne est lié au moutake ko concentrer pour na ko kima peut-être eza ba bengango ba désordre ba eza sikaka mutake luka concentration muta ko kota montagne ko na kata ndaune na chambre ko de montagne eza te ka funa mata na kata montagne pas dabi ke na montagne lelo na moment auto komi ngaza prophète ningina senga excuse papa ndeko nyos basala nzambe ba prophète ba ba ko mesana mesele journaliste biso pona ni ba bi ke na kata montagne wana ninga ke vanda mois 2 semaines 3 semaines ko kuta na ndeko moko ako pese prophétie ako bénéficier moi les cam mais ngai na bi ke montagne et dépendra na ngomba matate montagne zo dépendre na yozaka esika onga na ozala concentrer nzamba okita place nyoso onga na za concentrer na zo bela nzamba okita so akoki ko pese prophétie pas au moins loko parce que muta révélé la prophétie nzambe est-ce que nzamba yebite ke muto azana ba intention a pona rabi sa prophétie mo ba pesa eloko que ça normal te nzamba ko révéler te eza eloko mosusu yango nazoloba na ebandeli ndenge mese journaliste alobaki eza na bato mosusu tokoyeba bango na misala na bango na bible elobi bien na mokolo asuka ba faux prophète bakozala ebele alobi yango mangomba ekozala ebele alobi makambo ebele kosalama yango mpe tozomona esalama eza moto mosusu azoloba oyo nzambe alobi te mais azoloba oyo eza posa na ye po agane babie matériel ne. Pourquoi ba miracle en église ezalaka répété to ebika ba miracle ezalaka oyo ya mo makasi to mona mbasu mais mbasu ngo mona fo bazo de mois banda osambelelo eke malembe ba miracle répété ya mike to mona rare ba miracle to zako mona oh mutakufa sekui oh mutatambola rate makolo eboti atamboli ba bloko to mona to yo kala mais nzamba oba des étoiles. J'ai dit au eleki notre sambe la mutali boma na kata église na ba chaîne abiki abiki j'ai dit to ça kasi bo bengisa pe bato bakufa baya mutu akufia ya bo laksa munena nzambe papa nazana temps ya koloba na mutu te kaya mutu aza conviction nzamba tinda ke fabika na nzela ya prophète égyptien mutu na même aza place nini akolocaliser te sika église za fa kutana nga fabika pourquoi pas bosala pe sous ba visite na kata ba hôpital bozo kende ba bato bakaba compliqué za na hôpital boke bo sambeleli muntu azui guérison akangami na nzambe mais bino bo bangaka bien comment papa nga na bangaka te ngai prophète égyptien na tambolaka na salaka bakaya ba délivrance na assuré na ko permettre ko yebisa monsieur les journalistes ba koluka bacha ba flash ba nga na tambolaka na salaka ba délivrance ya ba paralysé bazo telema bato bon makolo pene zoni normal ya makolo kutu zoni normal était atelemi bazo souffrir pas boire pas ya nga muta tambola ko mona tamboli beki petit kale na si yo na moni yo moko za pena mystique yo moko yebi makambo le ka tuzaka na buna bino na wiji na émission na wiji tozaka na bino bomona mambo salama siko boko ba pena système au mona en église collègue noyo te ya ozo pistonner déjà ser wana yandini allez mona ye pas lui à centrer au ser wana do bo soki frère mekika kolinga do mona suspension mais bo kabila on ba bino na bino ba collègue po yo peso ken église ne ye pas au centre au ser mo et o ma ba mikolo to so yo ka non biche za bongo te to yebi esalamaka pa ba oyo baza wana ye ona lobi eza na bato na bango tokoyeba mokolo asuka yo makambo toloba biso tozosoka na bible eza mokolo asuka bible se elobaka eza na mokolo masuka mambo esama nga na lekisa bapaster bateyaka au contraire nga na kotambola na nga collège na nga nyonso oyo nazalaka nango na bandeko na nga nazalaka na bango baza bapaster. Nous profitons aussi à saluer tous les hommes de Dieu, particulièrement à notre prophète Denis Lessi, ici Kozali, Topé Siombote, le pasteur Kiziami Nakibila, Topé Siombote, et maman Feza Kiasaou, Kapé to saluer en passant, et petit Nangamo Miti et Pascal Menga, Moussakoli. Tolingi Opé Sabus un peu conclusion, il y a émission tout sali en un mot qui est sur la prophétie et le désordre dans l'église.
Ya merci vraiment mingi pour na désordre de l'église. Tozoloba boye bibelobi ezalaka mokolo mosusu moto moko ndeko moko azwi posa ya kosala bilanga na ye azwi te ya kolona semence na ye mais ntango azolona semence na ye na butu balobi na biso ke ennemi bajalou bayaki baye kolona batietie banzube or ntango alamuki na ntongo ase retrouve banzube na kati acomprendre ke soki nalobi na banda kokata to kobebisa na kobebisa semence oyo natiaki alobi botika yango esala nini ebota nyonso mais ntango ekokola nga mokolo na nasala nini nakobanda kotrie makambo tozomona lelo eza gravité ekamusa bato te désordre de l'église ebaye nango banda kala basemence ezali basemence se côté mais biso nyonso tozodépendre pa ya maître na biso ye nde moto azoya yango mwana nzambe nyonso azala très prudent même place akotya lokolo place akosambela place akozala fo ozala te prudent paster nini okutana na ye prophète nini okutana na ye parce que okoya kokutana mpe esika moko ya mabe ekeya kokanga yo or peut-être ata na semence oyo wana elonamaki ya malamu ezalaki mais amona eke soki na bino abebisa yango na ndenge ezalaki mike peut-être na kobebisa basemence na tiaki yango balobi tika apres alobi na bible oyo aloni te kopikolama nango donc eza makambo ezosalama oyo eza ya nzambe te ata erumeli lokola église eza ya yo te surtout bandeko booteka église bana église baza bana na yo te na bandeko balobaka oke bana mondimi na nga na kobeta yo ata mondimi na yo ata mondimi ya nzambe ata lelo alobi nazoyebisa yo papa journaliste lobi lokola kolo mutu wana aza aolongola mutu na soit na local wana akende kotika ye na référence ya local na ye ya vrai donc soki te aozwa yo nde mutu ozala na mosala ya nzambe omoni bapaster bakomi okufa trop alali alamuki akufi paster alali alamuki akufi akwei abukani paster abukani batie nsima paster covid ye akufi na fièvre jaune eza makambo mosusu toolekela yango makambo oyo donc il faut tosala très prudent makambo oyo akoloba ke désordre de l'église eza vraiment très makasi donc désordre ezokomela na kati église wana papa journaliste en tout cas nzambe apambola yo na teme oyo topartageaki ya mokolo lelo esepesika parce que désordre oyo ezotinda mpe peuple ya nzambe base perdre qualité ya kosambela yango moni lelo papa journaliste eza na bato mosusu baloba soki bino esambela bino kosambela te oyebi kutu na maladi oyo ya covid bato ebe bapengwe balisu nzambe te babi tobondeli na baeglise togene mpo maladi eya te mais awa na ngola bayebisi biso ke maladi baka kongo baka donc bato baoperdre foi akoza makambo oyo nazopesa conseil pa peuple ya nzambe ndenge okendaka église osambelaka te mpo na prophète ndenge okendaka église osambelaka te mpo na paster ndenge okendaka église osambelaka te mpo na évangéliste okendaka église mpo oza mwana nzambe mpo oza mo bible elobi ya lokola tata benga yo mpe apona yo yango ndima akosala mosala oyo kodécourage mpo na maloba bato te olemba te mpo yoki paster moko apengwi kolemba te makambo yango yango tokoyeba bango yango ya moko nasepelaka na nzembo ya frère oyo ya pichu mwanza nzambe apambola ye abikala te tokoyeba bango na misala na bango ekobima polele donc eloko ekotungisa biso eza te mais désordre na belingomba ezali mpe surtout désordre ya liboso bapaster okozwa moninga mosusu omona obengi ye paster ya kozala pembeni na nga mosala nzambe prophète ye wana baluki lobi papa journaliste bazobomana tobomana tosala na mabe mpo na mosala nzambe donc désordre ye donc il y a grave dans l'église mais ngai etaki prophète ya nzambe nazomona yango gravité parce que na prophétie si elobama ke ekozala bongo mpe ekosala maboye na liboso napesi nano nzambe mbote oyo apermettre nga tokutana na remercier nzambe alola oyo apermettre biso nyonso tokutana na émission malamu oyo ezosunga basala nzambe ezoédifie peuple ya nzambe bao bazalaki na kobunga bazonga na nzela ya mibale napesi les visionnaires nga nabengaki mon père apôtre Cephas Empire oyo ke azwaka manda pa nzambe ayokaka lito ya nzambe mpo lelo nga nazala prophète gypsy ya misato napesi bana nyonso ya camp de victoire esika bazali ebele na bango ya bambote na communauté nyonso bazali na wambo bazali na Santa Clara apesi epai ya mama Stella nzambe apambola yo na bebe Joela na bebe Gisla nzamba lola apambola biso obosi na te na negage napesi pasteur Domingo mbote ebele ekomela yo bisika ozali. Ok. Que vous bénisse, Tokutani. À la prochaine. Ciao, ciao.